Jérémy Chabani, au cœur d'un scandale. Bah, où est la Nina grâce le zolo. Non, chez Abino audio, non, chez Abino son, tout na bino together. Qu'est-ce qui se passe? Tomoni bitumba, bazo soana, Jérémy Maloba kabo, ciao. Malobe zanga, ezanga limite. Na ebita na sac ya maloba, mwana mobali wana. Na ebite, donc Maman Kalunga, na ebite, na bengi Maman Kalunga en miniature, to Maman Kalunga I don't know. Jérémy Chabani. Ah, Aza vraiment révélation. Je ne sais pas de cette année ou bien de l'année passée. Pour Abandaki déjà qu'on régnait l'année passée. Jérémy Chabani. Qu'est-ce qui s'est passé? Jérémy. Nous allons parler de Jérémy aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans mon mobile? Tomoni Jérémy Chabani. Bah, soigni na collègue na ye, na tournage. Bah, soigni falo yo kama lobeza na kati wana wa. Jérémy Chabani. En tout cas, un an avant na chabino audio oyo. Non, le banon qui et puis je vais développer. Jérémy Chabani, a vraiment révélation. Franchement, ayena touche na yemoro na théâtre congolais. En tout cas, il faut te féliciter. Jérémy, Sokozo Landanga, moi je te félicite. Nabi émission bo Landarango, bo tinde non Jérémy lien o. Jérémy, coup de chapeau. Pour bâtir ce bami bo kika théâtre, tournage, ba pièce théâtre. Jérémy a bien ngaka gag. Tokomi mona et comment anytime ba gag. Jérémy Zochi a ba gag. En tout cas, nga vraiment na so na zangelo ko sala. Nabi na chana Jérémy. Ata ba gag mususu mona ngo et ça vraiment un message vraiment franchement. Pour nga na appeler les Jérémy. Je dois te dire la vérité. Nga na sala mboma sentiment na longola. Na finga raté mais je dis que la vérité. Malgré ba gag mususu ya Jérémy, mais ce c'est un message vraiment té. Et ça carrément ko ko soit na ba gag mususu le kamakasi. Mais ça ba gag mususu au moins que non au retenir message. Jérémy, je te dirais soki au moins que non eloko ça les athées ou bien gago borosala ils ont un message mo à tirer il y a quoi tirer té c'est mieux que tu bosses la té ça la ta gag moko mi balé par jour mais au ça gag moko ezala il y a qualité et nous quand on a qui sont dans le B Jérémy je dois dire ça à Jérémy botine les liens oh Jérémy c'est là mi croit bien je t'aime bien na lingako trop na landako trop et tant que maman ndeko na yo à moi si grande sœur na yo et tant que étant que chroniqueuse je dois te dire la vérité parce que moi j'aime bien la vérité bagag na yo moi ma kele les ara trop surtout sur comme niveau qu'on soit c'est ça la professionnalisme parce que tu le fais déjà bien parce que yo mon en matière ba tu so ba ko longo mais yo mon Jérémy so le ça gag yo mon bandeti souka au sala parce que osa déjà matière au leki kutu ba mikolo kuta na théâtre premièrement bon ça ma kelele le kebelete bon tindele soko olanda te bon tindele s'il vous plaît et puis de somba micro bien s'il te plaît micro muki ozo sala les micro oyo biso to sala o biso to sala na sala émission ngamoko c'est différent yo ça ba tournage ba place bien ma kelele pe biloko no mususu ba son ezara bien te s'il te plaît aussi maman c'est la professionnalisme gagwana au salango bien mais meka un peu ko professionnaliser ngo et au sala bien parce que o mata déjà profiter na temps oyo zo mata temps na yo oyo profiter au sala le romo wa bien parce que moni ba komi ko finga Jérémy musaka ko finga batu et lo kama longue ezate biloko musu ba oyo biso on te dit la vérité c'est pas que soko yebisi mutu vérité oyini été oyebisi mutu vérité parce que peut-être pour lingi comme moi na landaka donc anytime so na ngina lia na chaka Jérémy nazo lia na ta Jérémy na seka mais meka un peu ko arranger son meka un peu ko arranger ko soigner za la trotter meka un peu ko arranger place oyo bagag o biso tozomona to tirer ya ebele pe to tirer leçon mais ça mususu ka to moni to seki to retenir eloko s'il te plaît Jérémy to linga ko to na bato oyo oza na bato yo ba linga ko il faut ba biso pe vérité merci beaucoup on t'aime bien continue musala na yo sala bon parce que longo la biso stress na ndako donc ya yo maloba ezaka na munoko awa maloba Jérémy ezalaka ka na munoko en tout cas wana inspiration mo ya yo moko malgré ko finga leki trop mais quand peut ko arranger longola ka moi ko finga susu mukie donc tika ka maloba no katela bat mangala wana mais longola ka ko finga et ça lo bien merci beaucoup j'espère que na lobby ce que lo musu ezaya ko loba
na koloba parce que moi j'aime dire la vérité surtout na bato pe na lingaka o esa musala na ngai na sala sentiment te soki ko mama musala na sala ka sentiment te. Merci beaucoup Jérémy. Alors non chez la bino non nous son oyo il y a image oyo bozomona ngana bientôt découvrir ensemble et puis nous allons revenir pour tout ça la commentaire kaka ndenge to mesana ko sala soki non s'abonner na chaîne na bisoté a to lobara mingi polele awa anti bibiche la tontine internationale maman bibiche mo plasma maman nabino leki nabino ya nabino anti nabino. Alors partagez aimez vidéo et comme ça la biso vrai kitoko pour tout ça la musala bien. Alors let's go to landa together. Papa longana nboye ko boni wa chikito. Pardon. Jérémy. Toyaki tourna toyaki po yo manquer un respect. Papa toi no kangi no ko mi tiambi kana susi tanga lo ngwa kuna. Tablo ka rouge lo ngwa Philippe la wo. Akele kuna yo no na swali kambu yo. Yo no na swali kambu. C'est quoi ça? Yo grâce yo za na na yo. Yo za na yo na. Ah moi qui y en a. La police. La police. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, c'est une comédienne, oui, mais à Baby Saka, d'habiter bateau bazouake na basen. Tolo bango combien de fois? Aïda Baby Saka scène. Non, na monate parce que ma boke c'est le komoko fo et ya kokota na moi réalité. Bobito total aba filme. Filme za moko mona muto la filme mazolela. Et pesi mutu mutami kotisi na kati. Obi ba théâtre neta ba Molière. O mona pena bato mbongo bazo ke futa mbongo ba oketa la Molière na théâtre. Bazo tala malgré comédie za na kati mais les gens se retrouvent aussi na ba scène mais binote neti ngaso na bina comme histoire. Non cha Aïda te
Ouais, parce que moi la musala makaba patron na respect. Moi la musala finga kabatu. Moi la musala zaka obéissante. Neti ngaso na bina comme film. Non, tia Jérémy te. Jérémy il est impoli. Azala rôle à moana afinga ba parents ouais pisika attends tout bomoni si on tombe le bochaka Jérémy ils ont réfléchi to ebi ke bana ba impoli bazalaka mais Jérémy bana ba impoli basala pe impolitesse partout hein so on a impoli na ndako na quartier ba vie ba no beta yo mais quand vous mettez des rôles vous mettez Jérémy dedans Jérémy abanga mutute akataka réponse azala vendeur bino si bomona maman atako to existe ngoke mutateka kazaka impoli mais muto azoteka comme on dit toujours client za roi Jérémy azana rôle à koteka oh barman oh mutadendo toujours ba mangala toujours impolitesse azana rôle à mwana impoli azana rôle à boy impoli azana rôle ce quand vous le scène bokomi ba scène na ba histoire na bino botie Jérémy bonga bote ya batuni bato eko baby sa maboke vous pensez que quand vous faites vos choses ngana comprenate Jérémy ayebo jouer parce que vous ne connaissez pas c'est quoi le maboke. J'espère que bolandi bino nyonso ngana bino to landi together. Merci beaucoup boki point de vue à Mama Congo pour na ya alobi que Jérémy ayebi ko jouer te Aïda ayebi ko jouer te. Alors, na Congo na biso ka nde na monaka, mutu soko azo jouer akokanga mana rôle moko vi na ye mobimba. Na yebite ezaka na maboke nde ezalaka bongo mais biso na ba Nigeria ba pays mususu to monaka soki mutu a jouer ako jouer kizengi lelo lobi a jouer papa lobi a jouer mwana lobi a jouer mutu apusu lobi a jouer azolela lobi a jouer azoseka lobi a jouer mutema mabe donc a changer ba rôle mais biso ba rôle ezaka mutu akangami na rôle moko ezango mabe te. Alors Aïda naki rejouer kizengi na ye wana yonde sala keto ba Aïda lelo ka ko jouer na ye wana azula on peut ba trophée ayeba na pe vie na peut changer kana kizengi wana to lo bateke no ayebo jouer te non wana eza selon Mama Congo apesi point de vie na ye ngape na loba oya ngai eza rôle moko oyo a créé ngo te eza nango déjà mais ayeka ko baksaka touche ne Aïda ko jouer kizengi ça se passe comme ça eza par rapport ya rôle ba ko pesa ye makambo ba jouaka eza makambo eleka na ba vie quotidienne eza bongo eza la Jérémy rôle ya impolitesse wana eza donc azo reflecter kaka bato bazaka impoli nde ba jouaka okuta na soko kiko luka oke na wenze okuta pe bato ba impoli na wenze baza soko ke na ba bureau okokuta bazali eza bongo eza bato musu ba se retenir te nde eloko Jérémy azo sala. Alors surtout bito zongo na angle on a que non azo incarner rôle eza yete eza azo incarner rôle ya bato yo bazaka ben poli eza lokwa mutu moko ye musane ka ko sekisa rôle les arabe que non asbeta ka ba histoire donc les autres il faut comprendre na ba angle wana ce que Jérémy oui tu fais bien ton travail en tout cas Jérémy a marqué époque nae a ka étoile nae il faut qu'on se le dise malgré qu'on finge les autres à la moins belé mais Jérémy Tomatato qui a marqué époque nae donc e ko longola batu donc ko longola te mais ba n'habite na utiliser terme nini pour léser batu mususu te biso to ba na ba comédie na kala ba vie de loin bazara bando cartonné yonani vie de loin sai et sobe nana ni susu ba série wana bando sekisa makasi vie de loin et sobe sai donc ba homi sato basaki na époque wana ba ondi banaki na ba simba comédie na maboko ba papa ba tito bazaki mo muke na ba météo donc bon ba ya bon ezaki vraiment te mais surtout vie de loin yo le kawapi ba sundi atape o le kawapi mais ce que ces époque na bango te ba marqué époque na bango lelo ba vie échangea ba vie de loin ba na bandako ba sai ba roma ba boss ba ke ba poto ces époque na bango toko nié bango te ba ça l'époque na bango mais ce que époque c'est l'époque de Jérémy Mutasimbi comédie Oboya,
oboya ondima Jérémie nde muta simbi ata moi ben perfection eza moi muke il faut bongisa mais c'est le temps de Jérémie soko boya ngo fandi Jérémie lo mo pe ngana ibiso mon frère osa musano bien moi j'étais na linga babilo no salara ngana bagiso na kina kin nga ifana ko jouer kana Jérémie bagag nazo jouer wana na linga garçon a jouera bien mais Jérémie s'il te plaît soki oyoki bazofinga yo ou bien soki oyoki ke mutu mwaka bwaki libanga Jérémie boye na boye ko répondre na te na théâtre na yo pour soki batu ba lobela yo parce que c'est ça pour mati boti non Jérémie il y a émission aussi boti ata mutu na yemo boye baki non tanti bibi chazo lobela Jérémie kuna plasma obetali sur Jérémie boti ndé non lien o Jérémie mon frère soki biso to comme fan na boye on parle de Jérémie c'est parce que omati c'est parce que ba cri na yo ba création na yo et comme challenge na TikTok et ça pour mati tu n'es pas obligé de répondre ce que muto ya fingio o na théâtre no boki libanga oh c'est le professionnalisme était moi il faut na la vérité je dois te dire la vérité mon frère oh c'est le professionnalisme était tika batu ba loba tika ba biso to sa banalise on va parler de toi en bien ou en mal aux star bat ba olobelo ka mabe ba ozanga te bato ba olinga yo te ba kozanga te mais yeba ke bato ba lingio basé belé par rapport bato yo ba linga koti mais ce qu'on meka un peu ka ko arranger ce qui muta fingio oye na gag na yo obaki maman na kutu afinga hinga talaze lo mabe non c'est pas l'éducation ozo éduquer biso na théâtre noté c'est que na théâtre ozo finga vraiment na ndenga solo non longo le loko wana parce que gago nga na mona soko sali on ga bien au matokende dans la chaîne no fongoli kala mingi te comme na ba 60 000 en plus au mata ozo mataka level continuer kana ba gago vraiment na batu mususu to yebaki bango te opesi bango visibilité mais ça les loko moko professionnel oza boss lelo yo Jérémie a lobby na Jérémie a lelo azan ndenge moko te bossa ndenge moko te Jérémie lelo komo sima mbongo okoma boss aux entreprises dans YouTube na onde eza entreprise na yo alors tika ba fertilité continuer kana musala na so mota fingio pourquoi on répondre ba gag yo zo sala pona côté ya biso pona ko enseigner biso quelque chose mais so kana gag wana yo po komi ko ya ko finga to ko répondre ba zo fingo non sens voilà ça a sens de Jérémie sorry sorry bon comprendre hein ah moi ma lili bandi aba flou elingi banda ba flou ba benga ngo ba rime ba grippe Jérémie tu n'es pas obligé au sala bongo s'il te plaît ndeko nanga mobali Jérémie focus ba pebelo ya kokuta na théâtre ti siko yo kuto na komo mona kuto batu musu ya kala okomo benga bona otanga kuto ba kombote po eleze batu mususu te bato akala mais oso benga bona ba tournage ba yé ba tourner au futi ba ona ko futa mbongo cela veut dire que non nzamba wuti na musika amatisi yo alors zala exemplaire ce ba fingio ko répondre te ce ko répondre sagement mais tu n'es pas obligé de répondre ba yana ba sila ba belle vie combien de fois tout le monde va répondre combien de fois bango ba zoa ma finga yo ko zate te donc na bana mibali yo osa fierté na bana mibali pour façon so ken okende vitesse na bana basi to na belle vie na sila na bana mibali ba osa fierté pe ba okende na vitesse eza yo mais ce ko ma finga ka longola ka nde ma finga s'il te plaît sala rôle okate to no mona mama kalunga anu sa même rôle que yo mama kalunga ndo kate le batu mangala mais ban suite ezaki na monoko na été mama kalunga no finga te akoloba no pe na ndenge mo okate lo mangala ndenge mo me ko finga ki tala mutu na ye Jérémie s'il te plaît batu bala il faut que ozana batu balanda yo mais ce ko finga trop eleki ba isaka na ko swana batu bala ba chevauchement
ba chevauchement o ya zolo beza makele je musuku na olanda gaga ngo na oki makele na longoli mbala moko na bi na ke na tata ba Nigeria kuno zo ka calme bo zo rapeta olanda tata ba film Nigeria les Nigériens oh mon film depuis le début jusqu'à la fin 5 personnes film à 2 heures du temps 5 personnes oh mon Hollande film est calme aux Hollande magamunyo c'est ça calme mais oh biso ça calme oh ça kanate na kopeta yo bitumba oui bozo sala eloko biso ba congolais toza o to salaka bo salango mais ce que vous me quand un peu ko professionnaliser ngo ezate ke muto yoki boy makelele ki to alongolité courage coup de chapeau yo kasi batu nyonso o yo ya kokuta na théâtre bon sepela na yo bon sepela non te Jérémy yo yeno kasi ko na habité sur ça na surtout ça 10 ans théâtre hein je ne pense pas na habité sur ça 10 ans déjà la carrière na yo mais tout le monde Jérémy ayeka mbamo ko fongoli chaîne ngana ebi bo notre travail na ba mabidi ba minata bozaki together na nini na bino mais Jérémy fongoli chaîne lelo chaîne comme mato comme il peut boss patron ou comme il ba contrat par-ci par-là est-ce que bato OCP là na mitema vie ezabongo na théâtre na bino toyebi ke ba boakela na ba malade na théâtre wana tout le monde qui mutema mabe vraiment ils a autorisé on sentit que on a obayoka na raté ba solo la raté na ba tournage on sentit que soit na ba tournage et ça la ranango exactement et c'est toi ngana yeb saka bato hein ne likolo aso ibotala et ba étoile air mori bima rebele a bon moni ba eso bima mais ça a dimension moroté et briller à peine c'est la moroté et briller à peine de luminosité za nenge moroti o mono mususu ezongenga muke mususu makasi mususu mona osali o mo ekeno to lwana ça eza bongo ata na monde théâtre wana bino nyoso boza ba artiste mais mutu na mutu ana étoile na ye onwe bisanga étoile ya sila na étoile la belle vie eza ndenge mona ba neone musu ya basi na boyi na tanga bakombo bino mo botanga na ndako étoile la sila na ya belle vie ka ndenge ngalelo. Tout le monde parle de Sila. Tout le monde parle de belle vie. Bah, te belé, bah, sali, bah, mbongo. Ata, bah, biso, nyon, soto, ko, disa, moi, un rend, moi, des rend, na, comme, Sila, na, belle vie. Na, moi, bah, émission, tout ça, malgré, na, accroché, na, bah, émission, y a théâtre. Mais, quand même, pour nini, pour comment, na, bango, tanga, bah, bah, pour, bah, l'émission, wana, na, combo, moutou. C'est que, moutou, ne faut y eba, na, pour ceux qui ont yeba, n'te, bah, talote. Alors, nous avons sur grâce, Jérémy. Tout le monde parle de Jérémy. Noro Jérémy. Et comme il dit, ma chérie, on a créativité. Et l'autre, on marqué époque, non, Jérémy, à tel l'autre qui théâtre, on les cas une apercité, tu avais marqué ton époque. Au bimisa la crinayo, ma chérie. Tout le monde parle de ma chérie. Malgré que tu as la gagouane za makele trop té professionnalisant nando mona ba gag mususu ozo tourner bozaki na ona ndaku moko kitoko bozo tourner sala ka biloko boye trop c'est bien dans un restaurant bozo tourner bozo na ndaku moko ba gag mususu bosaka na ndaku bo tourner on senti que message est passé c'est une bonne chose alors moi j'espère que message est l'équipe déjà tolinga ko mingi batonga bato basara musala bien ya o moni motowa Jérémy na 8 ans nanga 30 minutes nanga na fandi na lobele parce que asel quand même eloko ça palpable asel quand même eloko na temps mukie bato quand même ba lobelier a se retrouver pe via Jérémy à lobby na lelo ya ndenge moroté lobby peut-être Jérémy andozanga $100 mais lelo obeteli sola $1000 té azanga $100 mais azanga $100 mais azanga $1000 pour côté ça rambon donc la vie c'est ça opportunité on zamba pesio na temps au Jérémy profiter nango salambongo tika komo na ndenga bien poto mona bato mususu ajouara na ye asala na ye mais asala biloko eza ontina te asala biloko neza on biloko neza na ma ya qualité bien te et non ka ba nonsense te sala ba émission non ba émission te salara ba gag na yo otali ke
Maman Denise Pafandi Boy, na président Fachi. Salara eloko na ebisio. So sala on a concept que émission nani enata émission tournage on sala gago on sala Fachi ko fanda na maman Denise ba talanga et Jérémie. Mais so on sala eloko moko ezake yo na ko beta uta mutu munene etali bumu munene ta makolo munene. Maman Denise na Fachi ba talanga te parce que monde baza autorité mboka ataka non c'est trop ridicule ça. Ben suite les kiming azapé nae. Mais so ça le mo bien pour bien pour ça, biloko bien au sala kawana. Et ça va bien. Alors, tolingo évoluer, bilo pe oza bo soutenir, bo évoluer. Ata yo pour la nos artistes et comédiens, c'est pas seulement Jérémie. Mutu na mutu ana chance na ye. YouTube est si opportunité pa batu nyonso. Makasi na yo kaka, na étoile na yo. So ça na pour ça ko briller, travail dur. Tout le monde a qui ça Jérémie doit travailler hein. Jérémie azolanda likolo ya Belleville Kandi la patrona. Belleville Kandi a travaillé presque chaque jour. Belleville Kandi a travaillé presque chaque jour. Achaka ba pièce na ye. Nde likolo Jérémie azolanda. Yango ne ko ça que non bima mbala moko. Parce que c'est différent na muto asala ka te na muto asala ka. Po yo soko sala chaque jour. Na muto asala chaque jour te. Yo za na vitesse makasi par rapport muto a travailler anytime. Et ça ozo travailler anytime na muto azo travailler na ba délestage. Et ça ndenge moko te. Ata mbongo bozo ndenge moko te, ata visibilité et ozo ndenge moko te. Alors merci beaucoup, je vous retrouve next time. Merci na bino bato bolanda kangai. Merci na bato nyonso, bino bato bolinga théâtre. Hein. En tout cas, coup de chapeau à vous. Théâtre en abisso tout ça pour ça et que na level mususu. Tout ce que teka na ba nonsense, biloko ba congolais te air moro ne tourno mon Jérémie, ake na braza ke tourner, ake na mwanda ndo tourner. Air yozo ke na braza, sala ke fort au tourner na ba braza villoa. Soki o kende na mwanda, sala ke fort au tourner na bato ba angolais. C'était que non boké na mwanda bilo na bino ka bo tourner te to monaka image ya mwanda te bo ça l'effort wana et on ça la bien ce qui opportunité à ça la bongo ezali n'oubliez pas de le faire et on ça la bien. Merci beaucoup, je vous aime bien. Bato bazo finga Jérémie oui aza mutu aza ba imperfection na ye. Alors ce qui Jérémie oyoki émission oyo landango ba remarque ko boaka te ce qui peut bato ba critiquer yo kaka pe critique wana et ça c'est une façon pe ya motiver yo peut-être pe place on ezaki faillite ya ba critiquer yo et ça mutu musu ba critiquer ba olata te au moins après quelque temps comme olata bien oui peut-être pe mambo besoin so oyeba ka olata pe te ya solo oyeba ka pe olata te ya solo ko mais critique ate suyo mais obongi ça na lata bien et ça bongo. Mutu muso ayeba koyemba te boyemba te mais au moins mutu ayeba koyemba te wana après quelque temps akomi koyemba makasi pona nini critique wana motiva qui donc Jérémie ce qui va motiver lobino que non oh maramozo jouer et ça ce qui ndengeni makambo so lobiana prendre en considération au lieu de sauter koyamba la moko ke ko répondre ko finga non so ba bi ko jouer te ce travailler dur pour prouver bon que oyebo jouer ce qui ba bi que non oyebi koyemba te travailler makasi oyemba oh oyebi ko ça l'émission te nayebi ko loba te non ça l'effort on a travaillé na loba bien pour na prouver bato le contraire c'est ça dans la vie. Merci beaucoup Nabino bato bolinganga bolandanga tisuka, je vous aime bien, je vous adore, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, commentez et reprenez l'émission Makasi, reprenez l'émission Frère Kitoko to avancer. Merci beaucoup Nabino bato bolinganga biso, bo partagez massivement la vidéo et pour ça la biso bien, abonnez-vous. Merci beaucoup à tout le monde, à Mr. B, merci beaucoup à ma maman chérie, maman Ngalola Street, ba abonné nanga intelligent, ba papa, ba maman, bien aux en coulisses, bolinga ba boa kabinote. Merci, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous, bye, on se retrouve next time avec un nouveau numéro de notre émission 100% news et analyse. Bisous, bye, à la prochaine. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle,
sportives, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.